le peuple congolais on vient de me libérer tout à l'heure dans 22h si je ne me trompe pas. Je suis libre, 22h24. En tout cas, merci beaucoup à la justice congolaise. Je crois à la lutte continue. Mutu lokola Joseph Azande kona biso wana nazo ebisa o vérité c'est que mutu nyonso soki kaka oza mwana na muze il faut Joseph Kabila atinda batu na ye bakangayo akanginga atenga kuna na sambi antake mobali alongolanga kombo ya Kabila nanko ye complice na mugalo na ye mais Nzambe asalisa kinga na sambi batindi dossier na ngana parquet. Le peuple congolais on vient de me libérer tout à l'heure dans 22h si je ne me trompe pas. Je suis libre, 22h24. En tout cas, merci beaucoup à la justice congolaise. Je crois à la lutte continue.